la sortie de sa résidence officielle. Dans une ambiance empreinte de joie et de respect, des salutations chaleureuses ont été adressées à sa gloire, traduisant la profondeur de leur engagement spirituel. Organisé ceci au 2026, ce grand rassemblement a été marqué par des initiatives fortes et inattendues. Mobilisés en grand nombre, les jeunes kimbanguistes ont allié chant et allégresse en un geste concret en faveur du développement de la ville sainte. Parmi les dons remis figurent 1000 sacs de ciment, une Jeep toute neuve destinée au déplacement, ainsi qu'un groupe électrogène pour soutenir les travaux de jour comme de nuit. La clé du véhicule, les documents du groupe électrogène, ainsi que les symboles du ciment ont été officiellement remis, illustrant une contribution significative pour l'avancement des chantiers. Papa Bananayo, d'abord Ijiki Kinshasa, jeune à Kinshasa, memilio 1000 sacs ya ciment. Pour na kopesa cadeau phare. Ezali aw, pick-up. À part pick-up, papa tosombi groupe électrogène. Ezali pour na kopelisa na banda côté. Groupe électrogène wana ezali na ba projecteur à stade. Soki boko sala la misala na butu ba démarrer yango epeli. Boko tele misango e mati antenne de colo. Ezana réglage nango misala esa mana butu. Prenons la parole. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, a insisté sur la devise de l'église: l'amour, le commandement et le travail, appelant à une mobilisation sans faille pour la construction de la ville sainte. Programme ya boto ya Yerusalemi ya ngonde tozula mapambo boyoki Suto pesi programme landa tosalela yango oyo tozo kosenga pona Yerusalemi pesa kosala na duti te Une journée riche en émotions et en enseignements qui s'inscrit dans la continuité des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la jeunesse kimbanguiste. En Kamba, une fois de plus, la jeunesse kimbanguiste pose un acte concret en faveur du désenclavement de la ville sainte. Venus de divers horizons, ces jeunes ont exprimé leur ferveur et leur enthousiasme à la vie de sa divinité. Papa Simo Kimbangu Kiangani apparaissait à la sortie de sa résidence officielle. Dans une ambiance empreinte de joie et de respect, des salutations chaleureuses ont été adressées à sa gloire, traduisant la profondeur de leur engagement spirituel. Organisé ceci au 2026, ce grand rassemblement a été marqué par des initiatives fortes et inattendues. Mobilisés en grand nombre, les jeunes kimbanguistes ont allié chant et allégresse en un geste concret en faveur du développement de la ville sainte. Parmi les dons remis figurent 1000 sacs de ciment, une Jeep toute neuve destinée au déplacement, ainsi qu'un groupe électrogène pour soutenir les travaux de jour comme de nuit. La clé du véhicule, les documents du groupe électrogène, ainsi que les symboles du ciment ont été officiellement remis, illustrant une contribution significative pour l'avancement des chantiers. Papa Bananayo, d'abord Ijiki Kinshasa, jeune à Kinshasa, memilio 1000 sacs ya ciment. Pour na kopesa cadeau phare. Ezali aw, pick-up. À part pick-up, papa tosombi groupe électrogène. Ezali pour na kopelisa na banda côté. Groupe électrogène wana ezali na ba projecteur à stade. Soki boko sala la misala na butu ba démarrer yango epeli. Boko tele misango e mati antenne de colo. Ezana réglage nango misala esa mana butu. Prenons la parole. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, a insisté sur la devise de l'église: l'amour, le commandement et le travail, appelant à une mobilisation sans faille pour la construction de la ville sainte.
Programme ya botongi ya Yerusalemi yango nde tokozwila mapamboli boyoki bomesano ya lingomba na biso ete mondimi nyonso akotaka losambo ya ntongo mpona kozwa elembo mpe koyoka mateya mpe koyoka maloba ya tata mokonzi wa bule wabongiseli na biso bana na ye nde bandeko ya presse information kimbangise bamibongisi bongo mpona kolakisa bino lolenge kani kilt national mwa mokolo malelo mokolekela nde totombeli bino bolandi malamu. eleki te
Na nkombo tata mwana pe tata molimo mosantu tobandi programme ya tongo ya lelo. Na yango tokosenga nzembo epa ya tata to mama moyembisi ya nzembo. Soki nzembo esili kuna na 100 na batei tokobenga mama moko oyo abongami pote ya kopesa biso libondele. Silwa nzambi ukansila muki mwana kyame 2 3 Silwa nzambi ukansila muki mwana kyame kela mese salu kyangu nzambi Silwa nzambi ukansila muki mwana kyame kela mese salu kyangu nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka enzamvimba mbangitwa fuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka enzamvimba mbangitwa fuluka. Tusam. Chono mkuru kwa tatu njambe mwana ndi Yesu Kristo papa simoki mbang mulimu sana. Papa simoki mbang changani. Papa simoki mbang changani. Papa simoki mbang changani. Yerusalemu jarjini jao. Njamba itu njam nyonchong njam jo irere njam jo barabar njam denga bat. Papa, chai kars merci ma bui kur wondro aw ma wachum. Ipura ma wachum na mi bit man sani shin ku obu non boni ba. Papa, chan chicken dori na ma bachi source ku jar jin jaw. Yaw tok chu jis kata mon kwa wo kangra ma ku mi mite minit. Njam man mi wok bite, amara bita suku bita, aker bite cheko pet ponjo. Wara batata ba maya ban ba kek. Njamba itu churond, uchu wok chon uchu kirere rubu kot chubat be uchurims wara itu mataperi na mans du kombra tatra manda ponga njam. Amen. Na nkombo tata mwana pe tata molimo mosantu tokosimba mokanda tata nzambe tokofungola na mokanda ya Exode na chapitre 20 verset 1 à 17. Soki tomoni etangeli ezali boye. Mutu ya makomi elobi ete mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo yonso boye. Ngai nazali Yawe nzambe na yo. Ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esiko zalaki na boumbu. Kokumbisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te pona kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te pamba te ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango mpe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima. Kotanga nkombo na ngai Yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga nkombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu.
sala misala na yo yonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kovanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se, ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo napemaki. Yango wana Yawe abenisa mokolo ya kopema pe akomisaki yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo napesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga na yo makambo te, kolula eloko ya moninga na yo te, ezala ndaku na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala ata nini. Toleki na mibeko 12 ya lingomba. Tosaleta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato banso ata kutu bayini na yo, esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi to diamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala mpe mabina te, kosukola bolumbu te, kolala bolumbu te, koswana te, kobunda pe te, kosala kisi te, mpe kokende epai ya nganga kisi te, futa mpaku ya leta, kokanga kanda te, mpe kobombela moninga na yo kanda te, ndima mabe na yo liboso ya bato. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakako nyonso kolia te, kolia nyoka te. Toleki na Luc. Tokotanga na Luc chapitre 17 verset 22 à 37. Mutu ya makomi elobi ete ndenge bokonzi ya Nzambe ekoya. 22. Sima alobi na bayekoli, mikolo ezali koya, bokozala na posa ya komona mwana ya moto, ata mokolo moko pamba. Tango akozonga kasi bokomona ye te. Na mikolo wana bakobanda koloba na bino ye oyo to ye kuna, kasi bokende te mpe bolanda bango te. Pamba te ndenge kake eutaka na likolo pe engengisaka bipai nyonso, mwana ya moto akoya ndenge wana. Kasi liboso esengeli komona mpasi mingi bato ya tango oyo bakoboya ye. Ntango mokolo ya mwana ya moto ekokoka, makambo ekosalama ndenge esalamaka na tango ya Noa. Bato bazalaki kolia pe komela, bazalaki kolia bato bazalaki kolia pe komela, bazalaki kobala na ti mokolo Noa akotaki na masuwa. Bongo mai eyaki kondimisa mokili pe ebomaki bango nyonso. Ekozala lokola na tango ya Loti. Bato bazalaki kolia mpe komela, bazalaki kosomba mpe koteka, bazalaki kokona mpe kotonga bandako. Kasi mokolo Loti alongwaki na Sodome, Nzambe akweyisaki moto na fofolo, bongo bato nyonso bakufaki. Ekozala pe ndenge moko mokolo mwana ya moto akomilakisa. Na mokolo wana
moto oyo akozala na libanda akota na ndako te mpo na kokamata biloko na ye. Ndenge moko pe moto oyo akozala na bilanga azonga na ndako na ye te. Bokanisa mwasi ya Loti. Moto oyo akoluka kobikisa bomoi na ye akobungisa yango, kasi oyo akobungisa bomoi na ye akobikisa yango. Nalobi na bino, soki bato mibale bakolala mbeto moko, na butu wana bakokamata moko mpe bakotika mosusu. Soki basi mibale bakozala konika bleu esika moko, bakokamata moko mpe bakotika mosusu. Mibale bakozala na elanga, bakokamata moko mpe bakotika mosusu. Bayekoli batuni ye, mokonzi, makambo wana ekoleka wapi? Ye azongisi, epai ebembe ezali bandeke nyonso eliaka ebibembe ekosangana kuna. Na nkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu, amen. Tobondela. Na nkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu, Tata Nzambe Nkolo Yesu pe Tata Molimo Mosantu. Papa, merci na bolingo na yo obateli biso, opesi biso tango ya kobianga lisusu batu yango totelemi. Bopona milelo epai na biso bana na yo papa, tokokite liboso na yo yango toza kosenga lisungi na bino misato. Mama Mwilu Mariki awanga nzitani, yo muto bandaki musala oyo mama otikalaki na lingomba kasi memaki yango kino mukolo malelo. Yango biso mama tokomi kotelema liboso baumbu na yo minene. Mama yango toza kosenga lisungi ebandeli na biso kino na suka, yo moko zala mosungi mobateli na nkombo Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu, amen. Na nkombo Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu, toti kotanga mikanda ya Tata Nzambe. Totangi na Exode na chapitre 20 verset 1 à 17. Toye kotanga na 12 préceptes, tope mibeko zomi na mibale ya lingomba ya Tata Molimo Mosantu. Nde toye kosukisa na mokanda ya Luka na chapitre 17 verset 22 à 37. Exode elakisi biso kobima. Soki kobima ezalaki kokota nde muto ezalaki liboso. Mikanda totangi ya Exode awa ezali mibeko zomi oyo Tata Nzambe apesaki na bana ya Israel na tango bakomaki na ngomba ya Sinai. Mibeko zomi nyonso batangeli biso na tongo ya lelo, ngai na yo Tata Mama Kimbangisi foto simba yango pe to bomba yango pe to salela yango po te lobiko na biso nde ezali na kati na esika oyo. Mobeko ezali fongola epai ya mondimi. Na tango yo za kotambola na kotosa mobeko ya Tata Nzambe, ozali deja na fongola na yo oyo kofongola porte ya bokonzi ya likolo po te okoka kosepela na kembo oyo Tata Nzambe abongiseli biso. Yango na tongo ya lelo tokobeta sete na 5e commandement oyo ezali na 12e verset. Elobi ete tosa tata na mama na yo po ete ozala na mikolo mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Oyo akotosaka Tata Nzambe ye wana kobiangamaka mwana ya Nzambe. Kuna na mokanda ya Exode toleki na 12 préceptes tokobeta 7 na 1er commandement oyo elobi ete tosa bango bazali na bokonzi, pamba te bokonzi nyonso eutaka na Tata Nzambe. Biso bana Tata Molimo Mosantu kaka botosi nde baza kosenga na biso kotosa ba oyo batieli biso na kati na lingomba, na kati na leta pe na kati na bandako bisika tozali. Wana biso totosi pe Nzambe pamba te mibeko oyo yende mutu apesaki biso yango. Na 12 préceptes pe toleki touti kotanga mokanda ya Luka azalaki moyuda te, azalaki pe moyekoli ya Nkolo Yesu te. Ye azalaki mo grec na mboka Antioche ya Sulia. Luka azalaki docteur to pe chercheur. Ye akomaki mikanda mibale. Sango malamu ya Luka pe mokanda ya misala ya bantoma. Akomelaki yango ndeko na ye Théophile oyo azalaki mokonzi na luyalu ya Loma. Maya akomaki na mokanda ya Luka ezalaki makambo oyo atunaki epai mama Maria, mama moboti ya Nkolo Yesu Kristo, bayekoli ya Nkolo Yesu Kristo pe na batu misusu. Esika biso totangi ezali masolo ya Nkolo Yesu na bayekoli na ye.
na tango kolo Yesu amonaki ete mikolo ya liwa na ye ekomi kopusana, yango azalaki koteya bayekoli na ye kolendisa bango po ete bazala makasi na kondima, pamba te ayebaki na nsima na ye ndenge nini mokili ekotambolela. Yango abandaki kolendisa bayekoli na ye po ete bayika mpiko na likambo oyo bango bazalaki na yango. Yango alobe na bango ete na tango mwana ya moto akozala lisusu te, yiki kokota na kati ya mokili, mingongo mingi ekoloba na kati na mokili, bato bakozala na posa ya kosambela nzambe ya solo, kasi baprofete ya ndenge na ndenge, basakola ndenge na ndenge, bango nde bakobima, bakosala pe bikamwisi ya ndenge na ndenge, bakozala na nguya ya kosala makambo ndenge na ndenge, kasi ezali na nguya na ngai te. Kasi bino bayekoli na ngai, bolanda bango te pe boningana te, bozela kino mwana ya moto akozonga. Awa na Biblia bayebisi biso ete akozonga akoya na kongenga lokola kake. Biso mongo toyebi na tango kake ebetaka lokito nini oyo yaka na yango. Donc biso tozali bato tokoki kolanda kaka oyo tata Nzambe aza kopesa na biso po ete tokoka kobika. Kuna keko rapele bango ndenge nini mayimalekaka na tango ya Noa, pe mayimalekaka na tango ya Loti. Liwa emonanaka kuna po na tina kozanga kotosa consigne oyo tata Nzambe apesaki na bango. Bayebisi biso ete loba ya kala oloba pe ya sika. Toza kobongisa kopusa na milulu ya le 16 août oyo tozali ko célébrer 25e anniversaire ya disparition physique ya boyei ya nkolo Yesu na mbala ya mibale na mokili na kombo ya papa Dialunga na Kiangani Salomo. Yango wana soki tozongisima mukie papa Diangenda mandaka koyebisa na biso ete soki tokomi a partir ya l'an 2000 turbulence makasi koya na kati ya mokili. Yango oyo ezalaki ko préparer biso, bazaki ko annoncer biso ke na sima ya bokei na bango tango bango bakozonga ndenge nini mokili kozala, ndenge moko salemaki na tango ya Bayuda. Biso moko toza ba témoin, toza komona ndenge mokili ningani kime eza na kati ya mokili te, batu kobomana, batu bazangi bolingo, batu bazangi koyokela na mawa, kobanya Nzambe sili na kati ya bato bakomi komitambwisa na lolenge bango moko balingi. Biso moko toza komona bokabwane koti na kati na biso banda na lingomba, na kati na mokili, na kati na mabota, bisika nyoso kimi ezali te. Nyoso wana ezalaki bilembo oyo Nzambe na biso bamonaki yango ya bango badako prévoir biso pote biso tozala makasi kaka na oyo bango baza kotikela biso yango biso tolanda. Toningana tata nde mupepe yango ya ndenge nini koya. Ata mingongo ya ndenge nini koya kolobela biso. Ata nde basakoli ya ndenge nini ba profeta ndenge nini ba oyo bakobibela ndenge toza komona na mokili lelo oyo biso bakimangisa oki kolenga nango te pamba te tozalaki ya vertu na ba papa na biso. Yango wana ndenge tolobi toza kopusa na pona ko célébrer milulu ya le 16 août. Papa Fuma Mbanza, papa Dialunga na Kiangani nkolo Yesu na boye ine mbala mibale na mokili na libota ya ekeke ya mine. Ye pe tango amonaki mikolo na ye epusani pote yatika biso na nzoto oyo, papa Dialunga na pe bandaki kote ya biso, abandaki ko préparer biso. Ndenge nini tokoki kotikala na sima na bango soki bango bazali te. Atikaki ko préparer biso na makambo ebele, mais ndenge ezali libondeli ya tongo biso tozwika makambo mibale. Surtout likambo na mobeko batata na ba mama Kimbangisi. Likambo na mobeko na biso ezali likambo oyo papa Fuma Mbanza badaki kobeta sete makasi pona likambo tali mobeko. Soko tali mikanda mingi na kati ya lingomba na biso. Etamboleli ya lingomba, etambusela lingomba. Ndenge nini mondimi Kimbangisi akoki ko se comporter to pe kozalela. Meme na Yerusalem esika to vandi. Evandela Yerusalem, mibeko ya Yerusalem ezali mikanda oyo komamaki na papa Fuma Mbanza. Nyoso wana ezalaki ko préparer biso pamba te ayebaki na sima na ye soki bango bazali lisusu te ndenge nini turbulence kokoya na kati ya mokili. Mokili iki kokota mingongo ndenge na ndenge kolobela biso, batu bakozanga bolingo bakozanga mawa ndenge toza komona, batu bakozana bobangi tata Nzambe na kati ya mitema na bango te. Yango toza komona ndenge za kolekadela lelo, kasi na yo mwana tata Simoki Mbangu il faut zala kaka kolanda oyo ba papa baza koyebisa biso na nzela papa Simoki Mbangu Kiangani na ba conseiller direct na ye, yango biso tokolanda po de tokoka kobika. Soko tali na mokanda ya Hébreu na chapitre 13 verset 7 kuna bazo yebisa biso boye, bokanisa batambwisi na bino ya kala ba oyo bateyaki bino maloba ya Nzambe
biso tokokanisa papa Fumo Mbanza ndenge tolobi tozoko linga ko célébrer 25e anniversaire na ye toko célébrer ngo lisusu na kolela te kasi na kokanisa mibeko oyo ye atikelaki biso kotosa surtout mibeko ya etambuseli ndenge ningobe kotambolela ndenge nini biso toki kotambola na Yerusalem po te tokokana na libota ya Loti te ndenge bayebisi biso na kati ya mukanda donc na tango ya Loti ndenge Sodome na Gomorre soki Nzambe atumbaki bango pona kozanga kotosa mibeko tokokanisa pe lisusu papa Fumo Mbanza na mobeko na ye ya suka recommandation atikelaki biso te totonga Yerusalem po te pasi na biso ekoka kosila soki totosi yango te wana tokokokana na libota oyo ezalaki na tango ya Noa tata Nzambe ayebisaki bango batonga masuwa kasi bango batosaki te liwa nde eyelaki bango donc biso batata mama Kimangiste tolanda kaka oyo bapapa baza koyebisa biso pamba te kuna nde lobiko na biso ezali bango nde bazokotambwisa biso bango nde bazomona esika towuti mpe esika biso tozali kokende donc tolanda bango kaka na kati ya kotosa bolingo mibeko mpe misala tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Mosantu amen. Tusamba mukumbase ye mwana ye tata mwanda velela tate towe na mazulu bika nkumba kwa nzituso kifumu kya kukiza luzolo lwako lwavangama vatonto bonto muzulu dia kwetu kalumbu tuvane lumbweki utuyambudila mfuka zetu bonto betu tuyambudili bantu vudi mfuka ututwalani mukupumunuko kanti tutani na mukwaambi kadi kwa kya kukifumu yengolo yenkembo byamvu yamvu mukumbase ye mwana ye tata mwanda velela amen. Tangini na fuya mfumwame ovozolele kulandanga landa kaka mfumu Yesu kumoni kwakwe ongako sikila vozolele kundi tangini na fuya mfumwame ovozolele kulandanga fumu isungeke tambula amumoko maziuka kundi tangini na fuya mwame ovozolele kulandanga fumu isungeke tambula amumoko maziuka landa kaka tata Simo kumoni kwakwe ongako sikila vozolele kundi tangini na fuya mfumwame ovozolele kulandanga fumbu isungeke tambula amumoko maziuka kundi tangini na fuya mfumwame ovozolele kulandanga fumu isungeke tambula amumoko maziuka.
Mnankumbwase mwana tata mwanda velela unu kia lendi lumbu kia 10 mungonde ya nana mvua mafunda mole ya makumole ya samba nu tulendi malongi tulongolo kwa mama Kisimba Judith Musavuli ya nunina longi dirigeante nationale ya Koreki Nkamba malongi katukubikidi mukanda miolo katutangidi wanzole wa Mosca pia makulenzi le antena 10 nsambadi tutangidi siku 10 ezole medibundu dieto ye fokole munankanda wa Luka kapukia 10 nsambadi nzila ya makumole ezole na teye makumatatu ye nsambadi lelo mokolo ya yambo na poso mokolo ya zomi pona sanza ya mwambe sanza ya mubumu en kotomi balé na tukumi balé na motoba lundi le 10 août 2026 to lundi matin mapisamili biso na mama Musavuli Kisimba Judith dirigeante nationale ya Koreki Nkamba mate ya bongseli biso na mikandami balé ya tangeli biso mukandami balé ya Moïse mukapo ya tukumi balé nzila ya mokinozumi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mukanda ya Luka mukapo ya zomi na sambo nzela ya tukumi balé na mibale kino tukumi satu na sambo. Exode chapitre 20, verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, et Luc chapitre 17, verset 22 à 37. Tokei na ba communiqué. Communiqué pour na banganga nzambe esengami na banganga nzambe bansu ya ville sainte kobanda na 4 camps ya Nkamba ba pèlerin 9 sections pe poste Zumbu na territoire ya Luozi était tokozala na recyclage ya renforcement des capacités na mayematali bonganga nzambe kobanda na ba sacrement ba rite pe lolenge ya koteya toyebi ete Nkamba ezali talatala ya mokili mobimba ndakisa to modèle ya kosalela esengeli euta awa na Nkamba ndenge ekomama na mokanda ya Esaya chapitre 2 verset 2 à 3 koloba ete bikolo nyos ekomata awa na Yerusalemi pona koyekola mibeko na ngai nzambe tomema ba Bible ba fuka pe mikanda oyo esengeli. Notez bien, restauration ezali na 100 000 francs congolais na sac ya fufu na chaque entité à part poste ya Zumbu bangonde bakomema 50 000 francs congolais na sac ya fufu tokobanda na date ya le 24 août na 10 heures pour même ba rapport ya recensement ya banganga nzambe 2000 francs congolais plus 2 photos passeport et tenue ya bonganga nzambe batombeli bino boyeyi malamu signé l'évangéliste de la ville sainte révérend Timbampaka Raymond. Luzayi suku abisiki nzungila kia Yerusalemi diampa mahata 18 village land la bisal biantungulu ya Yerusalemi bina yetu bibito aveo kwa nzambi yeto biantungulu abisinsu sites historiques c'est de Todenlongo tata mfuma longo simoniki mbankianga ni mwanda velantino mintinu bokele nkangwa wonsonu wa kinzungila mkuiza kuntinsani ya ngolo ikala yeto lumbu keke tatu mercredi le 26 août 2026 mola 14h vantati ya nimusi nzambi yeto Nkamba tata mfumo mbanza mfumo yisu ya niveau vuka tupungidi Yerusalemi ko mpasi zetu kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadi ya mudianiko beto bisikinzungila mbote twa dia ntimi andudi mpasi twa engidi kantinu eto nsilu luzani zalungana engeye kwasina dia mbutuku za yavuku kosi mputena ya kungizilu ya mbote. Rendez-vous le 26 août 2026. Le président général signé Mayamona Ndofuntu Pasteur. Liye bis epa ya batata pe ba maman selo elongo moko na ba longi banso uta na les 4 camps ya Nkamba section Nkamba ba pèlerin pe ba volontaire ya Dungi Lwenda pe Nkendolo
Kendolo pe benga ete tokole sambanza omokolo dimanche le 16 août 2026 nde nantina na yango esengami na selo penlongi mokomoko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5000 francs congolais pe kwanga moko ya munene botosi eleki mbeka ya kotumba signé diacre Dievanga Mamfwana Alphonse. Rappel epai ya bana misatu Lukaya Manianga Grand Kasai batata ba mama oyo abiangami mwana misatu bisonios to biangami lelo lundi le 10 août 2026 simaya tinsani ya mazut pe lokumu ya nzambe na biso banso tokosangana na tribune ya monene tokoyoka sango euti na nzambe na biso oyo etali mwana misatu nyonso ba chef de camp ba responsable ya ba pèlerin moko azanga te botos eleki mbeka ya kotumba signé Mama Basikila Malata présidente nationale. Disaïsou kwa ba président sectionnaire ba onsono vo landila programme yenayeto mukia le 13 août 2026 Luisa Tomboka kukuyeluselemi mukia zole mbaziki zole le 11 août 2026 landila nkutakanu ya nkubukulu ankinzieto wa le 24 décembre 2026 nkubukulu a calendrier ovomanaka ma nzietolo tournée muzi section za onsono za ville sainte. Notez bien qu'on so section sikiza ye bantu bole ye lunata nkuta ye maonsono luatanga muinkanda mu programme ya ndikulu ambanza mukia le 13 août 2026 ngizulu ya mbote kwa beno ba onsono signé mnoweno président national Mampuya Fukiaou Germain. Nantina ya fête nabiso ya le 16 août 2026 toyebi était totikali na mikolo ya kotanga na yango direction nationale ya bandoi ebongisi calendrier ya kotambola na 4 camps ya Nkamba. Lundi le 10 août tokozala na camp Maçon, mardi le 11 camp Weno, mercredi le 12 camp Fuma, pe jeudi le 13 août camp Kipaku. Bandoi mutunyos abongisa mbongo na ye $10 ya misala, mbongo ya ngombe, mbongo ya kimbelekela organisation matérielle pe kobosana biloko ya kolia te ndakisa fufu kwanga madesu maniok soso makala koni biloko wana nyonso ezanga te pamba te bisonde tokoyamba bapaya bandoi mokolo ya fête tomonanaka te ezalaka soni baninga bauti bafuti batike baye awa na Nkamba na fête kasi biso bakolo mboka tomonanaka te tour oyo papa asala biso remarque wana te mapamboli bawelaka yango mapamboli balukaka yango na makasi baboti na biso bosunga biso na tina ya likambo oyo signé le président national révérend Akilimani Diangenda José lié bis epai ya baboti était école maternelle maman qui wasisulwa et fongoli ba porte pona bana il y a 3 ans 4 ans kino 5 ans na mikolomiye chaque mercredi et vendredi il y a poso à partir il y a 9h kino 12h30 boye malam na binoban signé la directrice madame Kiangemba Pauline. Nantina ya bosombi ya botongi mboka tadi musala epesamela biso banso ya comité mixte Angola Bas-Fleuve tokozala na liyangani to réunion na mokolomolelo lundi le 10 août 2026 na tongo sima ya nsinsani ya mazut na tribune ya monene toyebaka ete tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani asili kopesa biso mosala ya lombangu tokoka kotongela ye résidence na ye na mboka tadi na yango
basengi na mutu nyonso akoka kopesa $10 pona botongi résidence tobosana pete ete tokozala na ntsinsani na mboka kinza umvwete na territoire ya Sekebanza oyo ekosangisa biso nyonso Kinshasa, Nkamba, Congo Central pe Angola na mokolo mwa samedi le 19 septembre 2026 pona opération Kadofar tata mokonzi wa bule asengi tokoka kozongela yango a $20 na membre nyonso ba date limite pardon ezali le 10 octobre 2026 batombeli bino banso boyei malamu signé le président du comité mixte Ville Sainte Papa Ntoto Luizi Mabele. Nécrologie. Famille Papa Kuyela, maman Mansanga, ye papa Mpata Miambongo Salai, beta zaisa di bundu dia onsono, vumafua mamwana ou papa Situlomba Champlain, kama tululueti date ko kadimambu menakaka vamoko maluyalu. Votumanisi eluyalu ibostuvana date. Ibosi famille Kavana date, signé le chef de famille Mpata Miambongo Salai. Groupe de guitaristes kimbangistes Yankamba, Nouvelle-Jérusalem, Ville Sainte, ye famille Kirongozi, Bilongo, Jejeki Nkamba, Ville Sainte, Basiliko Bungisa, Moko Katina Bango, Nakombo, ya Papa Simalungana, Jocelyn, ye papa Simalungana Justin Gislin azalaki mwana ya maman Bilongo Christine ya groupe théâtral kimbangiste Jeteki ya silaki kozongisa molimo na ngonga ya 7h mokolo mwa le 4 août 2026 na hôpital ya Yanda masensa kikiunga na kozela programme nzoto ezali na Gombe Matadi nde basengi lisungi ya mabondeli. Famille Kutalu Maurice Moro Luvamu Thérèse Wenayeto Nzinga Samuel Nlandu Ndombasi Ndombro pe Nkiwa Sisulwa Marie Betisonga Nsangu za Lufua Lua Busikiau Mwanau Ankazi Ntekoloau Mantantu Brinet programme yena bonzo Ebu Unu kalendi le 10 août Zalala kuna Kwilu Ngongo Kintwadi yedi Bundu ye Koreki Unu Mbazika Zole le 11 août Mvai kusulu ya Nitu Mvai kusulu ya Mafua ku morgue ya Nsaku kuna Kwilu Ngongo recueillement kuna paroisse centrale ya Kwilu Ngongo ku muola ya 10h ya 11h30 Nitu sienda kuvata dia Nsende Kinanga mu groupement ya Nyongo kia tatu le 12 août Luziku kuna Nsende. Notez bien babo batutalananga lukutuvingila kuku Nkamba kinakia ya mu 10h vananzo ya tata Moro signé pour la famille Kutalu Moro. Papa Jean Munku, Jean, Moussali na imprimerie, Kimbangiste, impriki. Maman Mangindula Ani, Yamboka Yanda, Maman Nlongi. Maman Nsundidi Agnès, Moussali na hôpital ya Yanda. Papa Vicky Bazeilo, musicien ya Faki Kinshasa. Papa Melo Ndungini, musicien ya Faki Nkamba, préfet des études na institut Papa Mbenza na Mpanga. Bazali kopesa programme manaka ya bokundi nzoto ya mama na bango na kombo ya mama Manionia
Manionia Pauline Yawaki Mokolomoa samedi le 25 juillet 2026 Nzoto Egobima mercredi le 12 août na Morgo ya Gombe Matadi, jeudi le 13 août Bukundi na Mboka Yanda sango eye ekomela bandeko ya Mboka Fumvu bandeko ya ba Mboka Ezingi Yeluselemi Tata Mantenga Bari na Lukala Papa Pasteur Alphonse Mawa na Mazeza pe oyo bayebaki maman banyonia boyei malamu na bino banso basengi lisungi ya mabondeli signé Papa Melo préfet des études. Ngai Papa révérend Yengo André pasteur sectionnaire ya Malanta na azali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba ete nasiliko kufela mwanankazi na ngai na kombo ya Papa Fiston Kinamvwidi yazalaki kofanda na Nzalabula akufaki le 1er août 2026 na Nkamba awa na Nkamba nzoto ezali na morgue ya Gombe Matadi ebembe egobima samedi le 15 août 2026 pe egokundama na Malita ma Ngombe Kinsuka le même jour sango eye ekomela tata ya mwana na Mboka Zamba Papa Chulu na Lingomba Mobimba signé révérend Yengo André. Ngai Papa président ya ba volontaire ya Grand Bandundu pe Kasai Chikapa na azali na mawa ya koyebisa na bandeko banso pe Lingomba Mobimba ete tozali na matanga ya mama na biso na kombo ya mama Mawia Mpete atika biso banda mokolo mwa le 8 août 2026 na 10h pe Bukundami ezali lelo lundi le 10 août 2026 na Malita ya Ngombe Kinsuka ye mama Mawia azalaki volontaire pe diaconesse nango tosengi lisungi ya mabondeli na bandimi nyonso signé le président des volontaires Papa Nyanga Kizebu Jean Elonga et Papa secrétaire Gibale Luka Lango. Famille Tuyindula Ntiama ezali na sango ya mawa ya koyebisa Lingomba Mobimba ete basilaki kokufela mama na bango mama Ndungidi Sela yazalaki kofanda na Nkamba na Weno azalaki koko mama pe Bokilo ya kufaki na Matadi pe akukundama na Matadi programme ezali boye le 13 août 2026 veillée mortuaire pe le 14 août ekei na Mboka Kiesa kia Yenge nde Bukundami le 15 août 2026 Mboka Songololo tosengi lisungi ya mabondeli signé le chef de famille Solo Tuyindula tokei na kopesana mbote faki omilenge toyambaki ba recommandation ya bandeko na biso. Recommandation ya Papa Paku Ditumbanza Paul yazali sympathisant pe inspecteur principal kuna na Kwilu 1 ayaki elongo na maman molonga na ye madame son épouse maman Kad Kavu Emerance yazali kimbangiste. Recommandation ya maman Eseka Okongo Julienne ye sympathisante pe ménagère auti na Kinshasa elongo na maman Akonga Marie pe maman Moseka. Recommandation ya papa Junior Ndongo yazali catholique auti na secteur Kilembe na Nagungu. Recommandation ya papa Bouchala Makaya Denis yazali non kimbangiste pe enseignant auti na Kinzau Mbwete.
recommandation ya maman pardon bisika nyonso bozwa mibotelema tukwa kopesa bino mbote faki sepelisa bango. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sengi na bandimi nyonso ko banda munimi simple kino selo baye na bimbangi patelema to ko pesa bango mbote to sengi bilim sipamba te bimbangi ezaka mwa mingi elongo na bango to sengi pe na maman Luzolo Makunga yazali nkengi auti na paroisse Kimbanza kuna na territoire ya Lukula na Bas-Fleuve. Kimbangi ya maman Kukibeleseko Kina yazali catéchiste auti na paroisse Nyangara kuna na Kasavubu. Kimbangi ya maman Papa Baka Hubert yazali catéchiste conseiller général ya OPHK auti na paroisse Mfoma ki Mbese kuna na Lukunga Mputu na territoire ya Kazangulu. Kimbangi ya papa Mbongo Nzambi Didier azali diacre aumônier ya police nationale congolaise auti na aumônerie police nationale congolaise ya Kungu kuna na ville ya Boma. Kimbangi ya papa Timothée Libobe yazali diacre sectionnaire auti na paroisse ya Mangengenge kuna na Maluku. Kimbangi ya papa Shabani Kalume Abdallah yazali diacre aumônier ya secteur OPS général auti na paroisse papa Simon Kimbangu kuna na 34e région militaire na province ya Nord Kivu. Kimbangi ya papa Konde Gabriel Mambweni Konde Gabriel yazali diacre responsable ya chorale Yerusalemi auti na paroisse ya Lukangala kuna na secteur ya Bundi na Kinzaumvwete. Kimbangi ya révérend Kombo Matondo Norbert ye auti na Bakongo kuna na département ya Brazzaville longo na suite ya chantier mosusu oyo tobanda katina Yerusalemi malamu tobundela po ete le 12 octobre ezala nyonso opérationnel ekateli ya $5 ndenge tolandaki yango ya suka sanza banda sanza oyo tozali na yango ya août moto na moto bundela po ete kombo na yo ezanga te na banza lobi tolandaki chapitre oyo tata mokonzi ya bule apesaki biso oyo batangelaki biso awa révérence Urbens oyo etali botangami recensement ete batu nyonso oyo kotanga esengeli bapesa mwalo meya de misekeli wana ezali na valeur ya $5. Donc elingi koloba ete nyonso oyo tata mokonzi ya bule tata Molimo Santo azali koyebisa biso nyonso ezali ya kokomama maye mazala maye pe kaka mazali na biso na banza papa Simon Kimbangu tango azokokende ambuta batunaka ye mbuta mutu ndenge ozali kokende biso kote tokotikala soki tokangami na likambo tosala nini ke botala kaka na Biblia makambo nyonso mazali kuna tina wana pona kobundela milimo na biso nde moko na moko kokanga motema te
kopesa pe mutu masengine ya mabete surtout biso bambuta ezala bambuta ba mouvement ezala bambuta ba association pourquoi pas ba camp ano pesa na no priorité na likambo boye songolo pakala bayebisaka biso mai ya miso na nzela nango donc esengeli soyi pe na nzela na ye eloko ya kobwaka ezali te bikateli nyonso ndenge bazosengela biso yango to fournir effort bakombo na biso emonanaka kasi koloba te ke a priorité d'abord na likambo oyo malamu esika nyonso bundela po ete zero yango nde ezalaka mabe tina wana $5 oyo esengami mpe tobosana te ntsinsani oyo ya batata na bamama ya chaque premier dimanche du mois nakisa sanza oyo ya septembre le premier dimanche ekozala le 6 septembre donc koloba te ke lokola napesi $5 esili $5 ezali ndenge mosusu tinsani mpe ezali ndenge ya nkamba surtout lobi tolandaki baninga oyo batindaki baliste ya basection bakombo na bango etangamaki biso mpe malamu tobundela moto na moto ndenge les 4 camps na bapelerin ezali kotangama basection na biso mpe etangamaka ndenge basection ya baninga banza biso nyonso malamu tozwa likambo yango le plus grand sérieux bandeko na biso groupe de volontaires tozali na mosala munene tobandaki pressing moderne nde kuna ekateli eza na biso ba volontaire ya $60 chaque fin du mois kobanda le 30 juillet nde tobandaki yango ti tokokende kosilisa le 30 janvier 2027 pamba te esengeli ouvrage na biso wana tokoka kopesa yango mobimba epai ya tata molimo santu na le 12 février oyo tofetaka elonga ya papa kisolokele donc membre nyonso ya volontaire bundela pour que chaque fin du mois okokisaka ndenge ekateli ezali tie elikya biso nyonso tolandi na bokebi nyonso mbula nyonso tozalaka na milulu ya matondo remerciement nzambe abateli biso mbula mobimba nde milulu wana ezalaka na mois de juillet programme ezalaki pour le 22 juillet mais toyebi pourquoi fete wana erataki na mokolo wana biso na nkamba toyebi tina wana mieux vaut tard que jamais mokolo ya misato oyo le 12 août à partir ya 13h nde yango tokozala na milulu ya bozongisi matondo epai ya tata nzambe kolo yesu mpe tata molimo santu moto na moto mibongisa ndenge okozongisela merci epai ya nzambe na yo ezala na mbongo ezala na biloko ya kolia to bongo na bongo essentiel ozala reconnaissant etali mingi bandimi oyo tovandi na le 4 ka ya nkamba bapelerin pe section nkamba banza moto na moto akoyeba komibongisa malamu na tina ya kobongama malamu pona le 12 octobre 2026
nde dimanche oyo ekozala le 23 août programme ya bantsinsani match aller ekozalela boye biso awa na Nkamba le 4 cas ya Nkamba pe ba pèlerin liboso ya papa mokolo wana ya yenga na ba section tsinsani ekozalela interposte bato na section na bango réussite ya malamu esengeli emonana bandeko ya Grand Bandundu tobosana te na tina ya kobundela mosala monene oyo tozali na yango ya chantier na biso kuna na Ngombe Kintsuka Grand Pakebo nde ntsinsani na biso international yango ekozala le 4 septembre pe tobosana te mpona oyo etali bosombi tol mpona kokouvrir ndako na biso ekateli oyo tozali na yango mpona biso bato tovandi na bamboka bapaya na bagrande ville mpe na bacentre $50 na moto moko moko selon bozwi na yo soki mpe okoki kokoma na yo na $500 $1000 eza na problème te biso bato tovandi na bamboka $20 na mwana nyonso ya Grand Bandundu biso mpe bato tosengami $20 soki okoki kozwa na yo $50 to $100 pourquoi pas même $200 mapamboli balukaka yango ata na makasi pe tomata ebele na date oyo ya ntsinsani toya kosepelisa nzambe na biso milulu le 16 août poso yango oyo tobandi lelo nde ekokoka 25 ans ya elonga ya papa Mfuma Mbanza papa dia lunga na Kiangani nde biso Lingomba tozala deja ya kobongama bakengi bandoyi jejeki pe kaki tobosani te fete yango epesamela biso yango wana pikateli nyonso tozali na yango na tina ya fete wana tobongama malamu nzoto ya tata na biso papa Diwakizodila wavwezuka Jean Simon ye azalaki leki propre ya mama Mfumwa Longo mama Lumwinilio Kimbangu Sidoni yango ekobima na morgue kuna na Kimbanseke na mokolo mwalelo pe ekoya na mboka Ntsala bokundami nde yango ekosalema lobi kuna na mboka Ntsala tina wana esengamaki na ba chef de mouvement bambuta ya ba association pe service po ete totinda na mokolo mwalelo na 10h ba protocole na biso kuna na Ntsala kokende kozwa biloko ya kolia na biso bato tokokende surtout ba oyo tokokende kolalela kuna na Ntsala tosengi discipline ekoka komonana tolakisake ya solo tozali bana ya tata Molimo Santo botosi ya mibeko abanza tangu nyonso bazali kokebisaka biso ete tozala bana ya botosi soki tolingi kobengama ya solo bana ya tata Molimo Santo elonga epesameli na mutu nyonso kasi ba oyo tokolonga ba oyo tokozala bana ya botosi bagoyigoyi te batu ya mobulu te ba hypocrite pe te na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso wana nde ezalaki maye oyo tozalaki na yango na tongo ya lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe tosongi na bopesani mbote na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tozali na bandeko na biso bauti na Lubumbashi na province ya Okatanga kuna
tobengi Mama Révérende Lweu Kafuji Astrid esika ovandeli mama telema pwede topesa yo mbote. Tobengi pe papa Révérend Gerlon Chaka Mandanji yazali pasteur communal kuna na Ruashi esika papa pasteur ovandeli telema pwede topesa yo mbote. Tozali pe na recommandation ya papa na biso papa Kakez Yave Fidèle yazali chrétien catholique esika yo pe ovandeli telema po ete topesa yo mbote. Pe papa Gracie Mampuya yazali chauffeur na bango botelema po ete topesa bino mbote. Faki tobongisa maboko topesa bandeko na biso mbote ya esengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo bandeko na biso bokoki na bino kovanda. Mozola kwa se ye mwana ye tata mwana vela tuena kintwali yeselito tata mfumu mbanza tata nloengisi tata nsongyanzila sinjili dito sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata mfumu mbanza vuendi yetu mokati kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiani na kekete bonso bokasisula kyo yandi inkengili a Yerusalemi tungisi yenvyengisi a Yerusalemi yani pe watambula mbebe ya kuzisunga ngazisikia tata mfuma longo mfuma dibundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kia kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana betu bana takuvana kia mbote. Faki
Tonga tokubike no moko tovana sedito kiambote mukumbwa se mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Tulendele kutofana tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofoko de la sam Nzambe umpuluza mumpela mpasi zituzungilili Yehova meno muzengo kyame Nzilange unzambi tombanga Nzambe ame umpuluza mumpela mpasi zituzungilili Yehova meno muzengo kyame Nzilange unzambi tombanga Nzambe ame semfukamene pasizame ngeyeze yezo undoloke mumambi mama yemfumu yasikila munzu wako yavelela undoloke mumambi mama yemfumu yasikila munzu wako yavelela Nzambe ame semfukamene pasizame ngeyeze yezo undoloke mumambi mama yemfumu yasikila munzu wako mumambi mama moya sikila munzu wako yavelela tusamba munkumbase ye mwana itata mwanda velela lumbuke kensamba no mungonde yanya bonso widi muketo dilo munkunga tata nzambi mutomusabeto bantu nsatuza kumufila kutwena mwana kwiso Kristo mpasivo malawa wana menda betila mfumu wetu so Kristo ngebwa zola vuluza mutu watambudila lufalo ansoni yiwakuma vananti kumosi yemivi Numusumba watoma kusevila kantinge kovutula di mosiko kadi wazola vanga kaka malawizane isedi yako kadi muntu ka fweti vutoka kaladiaka monantimeno momo maonsono mavanga mena mukuma kebeto bambi
tutu mendoza yavo ngeyezu levu tulabeto bantu akala kuva kimosi koko kala kumosi ye banlongo muvu toka kusulu wasonga makala ko banlongo kibako ye basonga luzolo ye bafila benda munza ya mvimba ye kitula bampaka nu seminkwikizi mwanda vila swa kulumokasi kakalanga yeno kanti kalukunsa yako mpovazinu mukanda moitu mwenangazo mulumbuke kyansamba mungonde yanya tata nzambi mfumu etu Yesu Kristo yenge tata mwanda velela tuzidi futu mbavila vana meso menu kadi tuvanganga malolembolo-zolanga tufisanga bisali beno nsoni ye tuvezanga malo akanikina tufuka meneva na malu meno mpasivu twamona nlemvo eno tutoneni bisito kadinza ya mvimba niku mpasivu twatiza zaya ngeke tunani utuvisisa kadi beto zai wakimwana kaka mukumakia bisito bivuku bitusakidi lufwa bimbevo zimvita ntsatu ye mampila mumpila diaka beto katwena yetini nukyankakako ngeye kaka isomnuketo lututanina kadi tukondolo wankaka ndakala kimpovela keto valwena lutusundisa mvita zineto vanza singadi luketo mfumu kutadi masumetoko kadi tuseide vongeye mfumu eto Yesu Kristo diwafula vananti mpasivu beto twabikwa bana banzambi tulombele luva monza ya mvimba tukamwafilika mputu Amerika Asia ye Oceania ngibu avuvavu ka vasala tadi vanantandwa tadi ya andiko telembe kunkulwa munatu mweni vonda musankaka munsa zakinkaka museke bantu bankaka muna luvuvamu yambula basola kimpovela mukubadi atisa kadi tumweni vo menga mabantu medikidikala zinga vana meso menu mukumake kisola ntwadisi diudi ndampaside kiadimpe kadi bubutala ba futu kutumwanise yebeto tunavonda sani tululombele lwatuka tudila momo maonzo mpasivu luvamluza munza ya mvimba mpasivu makanda izindinga mawizana imomo tuzidiye koloko bene balungu munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela Nzambi nsengyankano muna wantu wansiona ndionodilanga ike konka Nzambi zodiaso kami kweza ovanza kwa ndionawe nayo mpasi muna wa ukadiri okuyandalanga kape Nzambi nzolya tiona oyandalanga musivana bena nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te Matondi mingi maman bébé. Lundi 10 août 2026, jour pour jour, nous nous approchons petit à petit vers les 16. Nous allons nous rappeler.
Apparition physique de Papa Dialonga Nakianga Salomon. Jésus-Christ à sa seconde venue sous un nouveau nom ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem où il fait exactement 7 heures passées de 29 minutes. Nous venons de suivre la prédication dans ce saint et imposant temple d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. Et là nous attendons la sortie du conseiller spirituel à charge de l'économie et du développement, Papa André Mbunza Kiangani. Il est en train de venir petit à petit prendre place devant les et de la présidence officielle. Le représentant légal de l'église kimbangiste. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani pour nous adresser les messages matinales. Il va c'est la sortie du conseiller direct du chef spirituel de la de cette dernière et protection. Il est encore à Nouvelle-Jérusalem pour accueillir les pèlerins vivazement, il les loge et il les nourrit. C'est lui, le successeur du Papa Dialonga Nakianga ici dans Kamba Nouvelle-Jérusalem, attaque Boubambanza. Tout de suite là, nous vous demandons de suivre les honneurs du conseiller direct par les troupes de la Fafa du Maurice et du MSSK rangés pour accomplir leur tâche. Il faisait depuis le ciel car Papa Dialonga disait au sein de l'église qui m'ont dit c'est rien d'intervention mais tout est inspiré. Alors restons attentivement calmes pour suivre ces honneurs par le MSSK et la Papa Kimbangiste. Lufunda bana fulu kono kanikuka mpungi come on lu susumuka nkindu lukandama gi mukunda tinu pungi anzidusu kwa tata lwangisi batata iba mama kiamboto getu awe tukolele peto mpe tuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata mulumo santu tolandi matei na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso bilei na biso ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba
bateyi biso kaka yango ezalaka mutu na musala na ye ozalaka pembeni soki oza musika ozwami ke oza te eza boye te po baelektricien bazalaki musika soki bazalaki pene nde baprogramme nyonso oyo lingomba apesi biso nyonso tonani malamu yango nde tokolanda mpe kosalela oyo ntango oyo tozali kolanda kaka maloba eke tozala bana boto moto na moto esika batie yo po totosa tozala bana botosi soki tosi elonga na biso nde ekomonana tikoteya biso na tonga lelo soki bakopesaka tongo nyonso ezali mpona kokebisa biso ndenge nini tokotambola na mokolo mobimba motif te ke osali boye okanisa lelo oyo mambanza papa dialunganaki angani na le 16 août l'an 2001 elonga na ye soki totali malamu banda lobi kino lelo oyo papa Simoki Mbangu angani aza kopesa biso ka bachapitre oyo ezali kolakisa biso ete posa na bango ezali totonga Yelusalemi na bambongo na biso oyo ya propre oyo ya malamu tozali kozwila na motoki na biso moko mutu nyonso na esika na ye akozwilaka na mokopimisa motoki kasi na bambongo oyo te oyo ezali te kolangusa biso ndenge mama atangeli biso soki totali Sodome na Goma bisengo mbongo ya bisengo ya kimingi bazokipe lisusu likambo tata nzambe te na ntango na Noe mpe ezalaki kaka ndenge wana kolia komela kosakana na bambongo solo tozala baposa bambongo mpona kotonga lingomba kasi ya motoki ya nzoto bazali kokebisa biso yango bakebisi lelo na tongo tobunga nzela ya tata nzambe te na ntina ya mbongo kaka nzambe aza na mbongo kasi oyo toza kosila na mpasi na motoki na ye eza boye te kasi oyo ya banzela ya mabe te ya banzela mabe yango ememaka biso na bisengo ndenge na ndenge ebungisi biso kombo ya tata nzambe mama ateyi biso yango batika biso na papa kisolokele pe papa Diangenda totiaka bamessage na bango papa Diangenda atikali kote ya biso ete bana awo bozali kotikala bokeba bambongo ndenge na ndenge ekoya na basens ebele kasi tala mbongo oyo ya malamu oyo okosalela ekopesa yo kinia na papa Mfuma Mbanza papa Dialunganaki angani yambo atika biso alotaki ndoto elobi ete na kati mpe na kati na lingomba toza na mpasi ya koleka moto amonani ete aya kolongola biso na mpasi wana aye na mutuka na ye po ete alongola biso esika ya mpasi ali bokota na mutuka na bino nyonso biso nyonso tokoti na kati na mutuka kamio lingo demare moto na mbongo aye asopi mbongo na babele biso nyonso totiki mutuka tokiti na babele kowelela mbongo mutuka ekei ndoto toyebi yango toyebi yango te bazali kokebisa biso
oyo tozalaki pembeni na ye tolobi papa me mpona kokebisa opesi biso liteyika biso na biso ka toza na kati ya ndako awa esengeli mokili mobimba eyeba to oloba mokili mobimba bino bato ya liboso bokobosana likambo yango bino bato ya liboso bokowelela mbongo wana c'est inutile boloba ngo na mokili mobimba papa limisa ekosalama ndenge wana te tika te toloba na mokili mobimba bokende loba na mokili mobimba kasi bino ya yambo oyo bokowelela mbongo wana likambo epanzili na mokili mobimba oyo bayokaki na musika balandili te me oyo bazalaki na se makolo na yo bayokaki ndoto wana ke papa alobaki ke tika kaka po botosa yango te bango nde bakweyaki wana litei te ndoto wana oyo tozalaki na ntango papa mfumu mbanza eyebani yango esika wana bango baza na posa ya mbongo kasi ya kosalelaka oyo ekoyela biso na basanse nyonso tala nanu mbongo yango ekosala yo mpasi oyo ekopesa yo kinia yango kasi alobi papa mfumu mbanza botikala kotonga Yerusalemu na mbongo kasi ya malamu yango tete mama apesi biso yango wana mpona oyo balandaki lite na oyo balandaki te toyokaki kasi tolandi te sikoyo biso tolingi tozala kote nini toyoki mpo tosalela esika wana nde kote ya biso tozala bana na mayele ye papa mfumu mbanza atali koloba na biso totonga Yerusalemi soki totongi Yerusalemi nde kinia ekoya na mokili mobimba mpe na kati na lingomba tozala bana botosi totindama ndenge papa Simon Kimbangu aza kotinda biso tomipesa mingi na mabondeli tomipesa mpe mingi na misala na moke ndenge oko Voilà. Allô. Balko bakala ndolo. Tokoti bongo na misala. Tsalina biso batata na mama présence mama nalo tozali nanu na bamama présence minisa présence bamama nalo tozali nanu na bamama présence bamama tobengi batata
na compétition ya 6 jours tobani yango kozala le 16 août. Présence. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Compétition ya 6 jours tozanango ekobanda lelo ti samedi. Ba mama oye tozali ba tata oye tozali Duro mukolo nini okolo lendi ya banani ya biso batata ebandeli ya mosala. Bon, donc compétition ebandi lelo ti samedi. Tokotana 6 jours plein. 6 jours plein sans rupture. Banani bakolela. Bon, lokola Isaiah batata vama oye trophée za kozela biso dimanche bon batata oye toza na 6 jours bino oza na combien de jours? Bon papa sur 6 bango bayebi na bango tozalaka na 6 jours de travail na bolingo topesa bango jour moko mercredi jeudi toujours mpona bolingo biso tozwaka na tongo bango bazwi na pokwa. Oyo match eza tata nzambe so bamama mpe bango bazala systeme ya kobotela so baboteli mabe eza te. papa Simon Kimbangu Kiangani tangu papa Dialunga nayebisaki eke satana awuti awo tala makambo alobi papa atunaka ondimaki sikoyo biso pete tuni papa olingo epesa bango ye outi koloba bango siko ya bolingo. Bon, topesi yo 15 minutes po tokota misala ekoyebana soki oyo tadi yango lebungaki soki banani bakozongisa yango lelo topesi yo nzela. Batata oye bamama oye lelo nde $100 $50 $20 $10 salela nzambe na yo na esengo. Bamama oye ngana sana nga pont route na France mama Gertrude Monenga ye atindi mpona ntinsani ya mazuti ya lelo $50 mpona bamama. Bino batata sikoyo bopesa réponse kasi oyo egogo ya tongo
batata balobi nini bamama bafongoli nzela na $50 soki batata deja bamonani na 100 to renverser situation kuna noko asepeli bamama $20 ayayayayayaya bongo batata vraiment tobanda deja koperdre dès le premier jour batata oye nakondima yango yali kukuma bon $50 $100 bamama $20 bamama $20 batate batata malili batata oye malili $10 voilà pere yebisinga to abandeli nanu na $10 bongo akombata $100 batata oye lelonde $100 batata oye $20 bamama $10 bamama $10 bamama $10 bamama $10 bon toyebi te nayebaki yango tojoue yango nayebi ye bien batata oye $100 bamama oye $30 bamama oye 30 000 francs. Bon, nazomona on dirait match yango eza nango équilibré. Match eza équilibré. Mais batata tosala keba. Batata tosala keba. Soki tolingi biso batata tomilukela nano $200. To ba mama nazomona bango on dirait moi mon pepe moko boye ya bien baza nango la journée yale. Oye uti na lola. Ba mama oye. Poso oyo toza nango ezali poso ya papa mfumu wa Mbanza. Sanza yango $10 plus 10 000 francs. Batata $10 plus 10 000 francs. Poso tokoti ezali poso ya papa mfumu wa Mbanza. Sanza oyo ezali sanza ya papa mfumu wa Mbanza. Combien? Ba maman $20. Allez-y. Nzokani azali. Ingénieur. Papa na yebi bango. Batata $50. Batata $50. Maman peut $50. Bon, sikoyo, nge papa ingénieur, kuvanda vele kola mvingi ina kwenda kabika ba mameme na kunwamaza. Kuvanda vele lokola mvingi ina kwenda kabika ba mameme na kunwamaza. Kwenda bika ba papa sielo, bosi ngetu badiamu. Batata oye
ye aye nanu kotika bakombata bayekola ndenge basalelaka nsensani ye moko ntango akozonga toyebi te me batata toza nanu na pasi batata tozali nanu na pasi bamama 1000 francs voilà yango oyo mbongo na bandaki koluka po bamama soki kaka deja bakiti na 1000 yebaka bakogani bamama 10 000 francs bamama soki kaka babandi na ba1000 na bango yebaka bakogani yango nazoyebisa bino batata tomilukela nanu $200 eza nango mpasi te bamama 5000 francs omoni sensibilisation ebandi batata 10 000 francs batata 20 000 francs voilà bamama simba tiako 5000 francs bamama 10 000 francs bamama 1000 francs 10 000 francs bamama 5 000 francs 5 000 francs ok 5 000 bamama 3 000 batata 10 000 bamama 2 000 bamama 3 000 bamama 1000 francs 3 000 francs bamama 5 000 batata 10 000 batata $10 batata 5 000 batata 2500 batata 1000 francs bamama 10 000 francs bamama $10 bamama 5 000 batata 5 000 bamama 2000 francs batata 2000 bamama 1000 kwanza bamama 1000 francs bamama 2000 bamama batata 1500 francs CFA batata 10 000 francs bamama 3000 francs batata oye batata oye motuna eske ya solo batata $200 ekomona na sute bamama 1000 francs bamama 2000 francs bamama 2000 francs batata 3000 francs CFA motuna epai ya batata eske ya solo $200 ekomona na sute bamama 5000 francs toyebi te réponse ekouta wapi toyebi te batata 5000 francs bamama 1000 francs batata 5000 francs ya soin $200 seulement 500 francs CFA bamama 500 francs CFA nani oyo akotelema na $200 na ngambo batata 5000 francs bamama batata oye avis de recherche bamama 1000 francs batata 5000 francs bon bino bato bovandeli na ngambo kotoyo boyebisela biso papa ingénieur oyo awuti na boma papa ondire amonaki ye me amoni ye te papa ingénieur batata 2000 francs ondire papa amonaki yo me amoni yo te bamama 1000 kwanza plus 2000 francs papa ingénieur oyo awuti na boma toyebi te soki elilingi wana emonanaki ou bien ezalaki ye po papa amonaki ye bien te tobetaka nanu maboko biso mpe batata $20 batata $20
Des 100 dollars. Voilà. Batata 10 dollars. Batata oye. Bon. Tata ya liboso. Il y a lobby, il y a payé 1 dixième. 20 dollars. Oya mi bala lobby. Oh. Bongo. Likamwango. Biso nde bato tobombaki yango. Na banza totangaki babembanyi. Uta kuna. Bango bato babombaki yango. Ezala ebale oyo. Source wapi. Kaka epai na bango. Bongo 200 dollars emonana te. Batata oye. 200 dollars. Bamama 2000 francs. Bamama 1000 francs. Bamama 1000 francs. Tolobaki bien. Wala mbongo ya bamama. 100 dollars. Batata 1000 francs. Oyo azalaki na mwana batata kasi toyebi te nani apesaki ye toli. Bamama 100 dollars. Gere eza makasi awa. Gere eza makasi. Njoka nde azalaki na ye mwana batata. Me toyebi te nani mutu apesaki ye toli. Bo bimbelekela. Bimbelekela. Batata oye. Batata oye. Bamama oye. Bon, mutuka ya mfumo longo ezali bene moko ya munene. Oye lukaka pona kokanga rider nango. Il faut kozala na makasi. Donc, au moins faut kokanga rider yango. Na 100 dollars, wana rider ekangami bien. Tu évite est-ce que tata muta kokanga rider yango to mama. Dans l'entrée ba Congo di boya na bimbelekela. Tozo luka nani muta makasi kokanga rider ya mutuka papa. Nani muta makasi oya kokanga rider ya mutuka ya papa. 100 dollars. Porte eza ya kofongama na mutu nyonso. Alibitre asalaki insistance. Voilà. Rider ekangamaka te ekangami. Batata 100 dollars. En tout cas, papa 100 dollars. Nzokande portière oya côté droite. Esika papa vandelaki ezalaki nene okofungwama. Pere amonaki yango. Batata 100 dollars. Toyoka nano. 100 dollars. Bon, yepe alandi tala kaka asa encadré esika wana. Bon, tolobelaki mpe yango na cadre ya bolingo. Bamama 100 dollars. Boya bimbelekela tokomi na suka. Boya na bimbelekela. Nani lisusu akomeka nzoto aya kotala elongi ya nkolo. Ngwana yebisaka bino azalaka mama selo na batata na bamama toyebike mama selo bamama 2000 francs. Batata oye. Est-ce que beaucoup nous kelanga 25 000 te? Na compte kimbelekela 25 000. 25 000. Batata oye. Batata.
Bamama oye. Bon, gagner na euro. 20 euros. Bon. Batata, nga na yebisi bino. Na yebisi bino. Bamama $20. Wazeyaka. Batata 1000 francs. Batata $20. Batata 1000 francs. Bon, sinon na komona na injustice. Tika to dévoiler babimbelekela. Bimbelekela ya tongo ya lelo. Batata 130 000 francs. Bamama 150 000 francs. Bamama ye, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Biso système na biso batata bamama te pousse ka bango na liboso. Yaka. Combien? 17 000. Oh. Bamama, botika na bino ko banga. Ayeko bakisa moi 7 000 francs. Moi 7 000. À peine à commis à 137. Bino boso déjà na 150. Yango boso regretter. Bon regretter. Bon. Comptabilité. Batata oye. En entendant papier kende. S'occuper mutu alingi koya kotala susu papa. Porte eza nango ya kofungwama. Bamama oye. Papier kende kate. Bon. Toyoka sikoyo. Tadidi ya ngolo. Banani oyo bakobetole mayengo yo. Dada. Yeah. Lendi. Bamama oye. Tango nkolo Yesu azali kobunda komema ekulusu. Nani utasalisaka ye? Tata. Na kombo ya tata mwana pesa tata molimo santo. Tangu nkolo Yesu azokomema ekuluzu. Chance tata wana autaki na zamba. Tata soki pe azalaki na mama toyebi te soki mama azalaki liboso soki mama atikalaki na nsima toyebi te. Nde tata bakambami ye balobi yakawa kombo na ye mpe simo esimo mosusu te kaka oyo tovandeli awali lelo oyo nde ye tata banani ntango babatisi ye na ekulusu banani balelaka liboso. Papa bayebisaka bango bolelanga te kasi bomilela bino moko na bana na bino. Bamama ye bolela nkolo te tangu botadidi ya ngolo ekobetama bolela nkolo te kasi bomilela bino moko na bana na bino. Bon, nakingerekela bamama baganye na tinsali batata baganye. Mama tobetela batata maboko. Baki tadi ngolo pona
batata bamama oye ale biso nyonso na kati na défilé po tolela nkolo Yesu. Bamama ba-invité d'honneur. Ndeko oyo lokotaki telefone kuna na porte ndako ya dirigeant na ndwakulu oya kotikela biso yango na biro ya ville sainte. Telefone oyo lokotaki telefone kuna na ndako ya chorale de dirigeant na ndwakulu yaka kotikela biso yango na biro ya ville sainte. Landa yango na biro ya ville sainte oyo lobi abungisaki kiti ya mwana. Landa yango na biro ya ville sainte. Telefone ndeko na biso wana tikalaki kobosa nango na place chorale de dirigeant na temple. Telefone oyo tozolobela ezalaki na ndako ya dirigeant te me na place ya chorale de dirigeant na temple. Ye mutu ozwaki yango yaka kotikela biso yango na biro ya ville sainte.
Merci Faki mpona ntongo ya lelo tosilisi okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Tusamba munazola kwange yese ye kwa mwana ngetata mwanda wavelela fumu tufukamane vutola funda ya matondo ye matondo kwa beno batatu bandongo muna mana malikuwa makutuvangilanga mna ntangu za ontu matuvutulila matondo beno likutubanzili tulundidi muna fuko wa mvimba munazola nkenda ntuzulwa kila muntemo wao tutambu dilongo ditugu muna nkami katanzamu wa vau kadinetu nkuta muna mwini wa mvimba giga vo mbongo ikonu mukatuba Yerusalemi na kulumina bifulu ya imankame mwaka mwasamani mwaka masambano salikeni pega ntungulu kimone kene mulombela twena mnantangu za ontu nuputata kuna 10 luimisa kadivubi minister vanga unabusundidi tangu yofweni posta kota mnabisaru bina bikuba mane tulombela kale tontwadi sungula yevonza biko byakala napi kuba manu zete mulumingu ben kalufila kanizoko ndungunu yange papada lunga na kiangan lesos ud ya unkangwe wote na mnanjila una utakota ye utavaika luva mutulombeleo tudiachi la kubabwingi mna makumbi tuka makumbi mazulu mantoto mamaza impiko bete tudiachi la ngamna malu ngeye kaka intani ni tutani na ntangu za wontono basi botuta kuna yendi konso kwa muntu kalwa kila muna luvuvamu mnafulukina kikazingilanga wofulukina kikubamane fumuka tulendi kolosonga nzako mawonto matawuka kunchantangu ene luzeimu tuena mula luyindulu lwandungu niyange papati alunga na kiangani ngeye imfumu iso banzi la mpasi zinaziwamona kunchantangu imukula nkangu anza ya mvimba kalutadi ntalo masumu metoko kenda zeno tulombele lana luvuva mukunchantangu wakati zimvita zitawa kutunati muna ntengu na menga bentengu no menga wambi ana meso mabina batatu balongo lusali sana fulukina wabanzi la mpeka babu na mpasi sato tuka muna mapelezo mwa tupitalo bifulu bya onto bempasi ngeye kaka intani tutalomba la senzo la meso meno kuna este ya RBC na tei unikikiluvuva mulukondo menga mabantu matati amuka bimbevo bieka kuna vo Ebola bihuku bina bya onto no beno lwasila byo dorokolo nkenda zeno tutalomba kani mnampasi zina mwana na ntanda kuluzu pasivo ana luvuva mkuntia ntangu songe nkenda zeno pasivo zimvute zo za onzo kondole betela zakala na pi lungu kya onzo tulena moko menu la kututanina munazola kwangese mwana tata mwanda wavelela. Amen. Twende lukambote
batata pe bamama touti kolanda bongo lolenge kani losambo ya tongo ya lelo euti koleka tosalaki bongo na kati ya ndako ya Nzambe tolandi mateya ndenge papa mama moteya uti koteya biso pe toyoki maloba ya tata conseil direct ya tata Molimo Mosantu papa André Mbenza Kiangani ye auti kolendisa biso makasi nde mama na likambo tobomba pe tosalela pamba te mokolo ya suka tokoka bongo ko bikisama tolandi pe lolenge kani ambiance pe botongi ya Yerusalemi pamba te baloba na biso ete totonga nanu Yerusalemi soki totongi Yerusalemi te pasi na biso ekokoka bongo kosila te nde bouti kolanda bongo lolenge kani pe touti kotonga Yerusalemi nde batata pe bamama soki bolandaki biso na bokebi nyonso na sima ya kamera tozwamaki bongo lisungi ya papa Eden Mavandu pe papa Likali Samboli na réalisation ya papa Exaucé nde totombeli bino mokolo malamu. Ciao. Merci. En Kamba, une fois de plus, la jeunesse kimbangiste pose un acte concret en faveur du désenclavement de la ville sainte. Venus de divers horizons, ces jeunes ont exprimé leur ferveur et leur enthousiasme à la vie de sa divinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani apparaissait à la sortie de sa résidence officielle. Dans une ambiance empreinte de joie et de respect, des salutations chaleureuses ont été adressées à sa gloire, traduisant la profondeur de leur engagement spirituel. Organisé ceci au 2026, ce grand rassemblement a été marqué par des initiatives fortes et inattendues. Mobilisés en grand nombre, les jeunes kimbangistes ont allié chant et allégresse en un geste concret en faveur du développement de la ville sainte. Parmi les dons remis figurent 1000 sacs de ciment, une Jeep toute neuve destinée au déplacement, ainsi qu'un groupe électrogène pour soutenir les travaux du jour comme de nuit. La clé du véhicule, les documents du groupe électrogène, ainsi que les symboles du ciment ont été officiellement remis, illustrant une contribution significative pour l'avancement des chantiers. Papa Bananayo, d'abord Ijiki Kinshasa, jeune à Kinshasa, memilio 1000 sacs ya ciment. Pour na kopesa cadeau phare. Ezali aw. Piquet. À part Piquet, papa tosombi groupe électrogène. Ezali pour na kopelisa na banda côté. Groupe électrogène wana ezali na ba projecteur à stade. Soki bokosala la misala na butu ba démarrer yango epeli. Boko tele misango e mati antenne de colo. Ezana réglage nango misala esa mana butu. Prenons la parole. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, a insisté sur la devise de l'église: l'amour, le commandement et le travail, appelant à une mobilisation sans faille pour la construction de la ville sainte. Programme ya boto ya Yerusalemi ya ngonde tozula mapambo boyoki Surtout pesi programme landa tosalela yango oyo tozo kosenga pona Yerusalemi pesa kosana na duti te Une journée riche en émotions et en enseignements qui s'inscrit dans la continuité des activités marquant la célébration de la journée internationale de la jeunesse kimbangiste.